Mbote na bino nyonso balandaka Oki Media Plus, c'est votre chaîne de divertissement, votre chaîne qui vous rapproche des informations vraies et réelles. Alors, merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Oh, vous avez sur la chaîne Nabino Oki Media Plus. Si vous tombez pour la première fois dans notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer la cloche de notification, d'aimer la vidéo et de partager. Et que ça la biso bien beau partager bah contenu nabiso. Alors lelo tolobela mopa mokonzi Koffi Olomide papa na Didi Storm to benga ngonde ngona ata bao ba kolingana bao ba kolinga te mais il reste papa ya Didi Storm. Voilà. Alors tolandaki na mikoleleki émission moko na tiaki ya Koffi Olomide bazaki ba interview ki ye. Et puis, na kati interview, on a batuna qui est kaka ba question ya Didi Storm, ba question ya Mama Alia. A répondre qui yango. Mais il faut toye bake et comment le rôle a deux camps. Na quand mi bal quand on a et comment quand y a côté ya Mama Alia, quand pe ya bato pe ba soutenaka Koffi Olomide. Mais il faut savoir dans cette histoire, de baka banzoko soki bazobunda. Batisi de kaka passe. Dans cette histoire, il y a séparation. Ce sont les enfants qui souffrent de plus. Ne croyez pas que Didi Storm n'a souffert. Elle souffre. Elle souffre. Koffi Olomide pena côté nae. Il souffre. Moutako Sabinote. On peut faire semblant parce que on a star, on a boy, mais ça fait mal. Ça fait mal. Botala Koffi, so botala Koffi au monde qui azakana passe. Peu importe ce qui s'est passé, tu dis qu'on a les réseaux sociaux tout loba. Mais où est les cas et ebi kara bango mibale. Oh Koffi mobulu, oh Koffi boy. Tu ebi source ya séparation wana te. Muto ebi yango Mama Alia. Muto ebi yango Didi Storm. Muto ebi yango Koffi Olomide. Et lorsque nous venons faire des lives sur les réseaux sociaux pour nato lobelaka makambo yango, il faut tous alaka na moi sagesse. Total la te nga naza moto qui a parti boy nga naza moto parti et puis na s'éclater non. Koffi Azastar à cause à la peut-être azaki mobulu to bilo ba comportement conduite na c'est pas si Mama Alia te Mama Alia siliki toni tout ça. Et ça cuisine interne. Toko ya lango te to ça lango débat. Ba kabwani lobi pe lobi toko mona ba on pe bazonga. Wana ezaka bango. Mais biso ba soki to ye exemple soki na ya na bandi ko na côté li Mama Alia to na bandi ko tumba Koffi. To soki na ye na bandi ko tumba Mama Alia na côté de Koffi. Ezo rapporter nga neti nini et l'autre côté. Nous venons faire des analyses et nous venons aussi faire donner conseil. Parce que eloko et salami bango bazana ba passe na mitema peut-être yamke mais ce sont les enfants qui souffrent maintenant. Didi Storm souffre kanango hein. Koffi pas souffrir nango. Alors qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ngana yo to ebite to ebi o to bato to zolo baka za ye confiance en mobulu basi ebele et peut-être Mama Alia bakanga ki nani tout ça on ne sait pas parce que avant d'aller la bino intervention ya bato o ba intervenir pour na kozwa part ya Mama Alia nazo tela bino pe intervention ya Koffi par rapport à la question batuna qui est pour na Didi Storm batuna qui est pour na Mama Alia. Tant tozoya tozalaka na moi sagesse va à koloba. Parce que awa to Koffi alobi na otela bino yango mais Koffi alobi après bino comment synthèse amuke alobi ke ba bengana plusieurs fois ba senga divorce plusieurs fois. À chaque fois qu'il y a un problème divorce maman biso ali a osenga divorce. Wana esa raison o ya pesi. C'est pourquoi il s'est éclipsé. Mama Alia pe parce que jusqu'à présent Mama Alia na bima atam kolomoko te koloba ki non, c'était ça. C'est une femme sage. En tout cas, c'est une femme sage afanda nie. Parce que ça ne sert à rien. Ya omoni na émission na nga ou ya lobby na pesa qui conseil na Aïda. Aïda na biso ya théâtre. Yo bungisi elamba. Oye ko ganga ya mona réseaux sociaux. Ozo la musa esprit.
Et ça, na bato musu bazaki kolinga bamona mama Lia te na Kofi. Bazali, na séparation pe basepeli. Et ce qui a vu yango, avec non, ok, ngana koloba lisumaka mabe ya Kofi na télé. Non. Et c'est important te. Bato na pe ka ba koseka ba kosepela. Et ça passe. Mais conseil au ngana ko pesa zali ke Diddy Stone oza mwana. Et séparation ya papa na meza passe. Mais cherchez aussi à entrer en contact avec ton papa. Et au sale le côté. Maman zana pasi, papa zana pasi, Luka oko mapon, oko pesa kimia. Ata lelo basé sika mon côté, mais courant etika la malamu. Tant son maman a peine de razana, maman li na biso, azapé déjà sa jui engagement de moboué, mais dans le silence. Kofi, il y a tellement azali star, ayebani. Mouvement de l'union sur ça là, ekoye banakaka ekolanda bakaka, bato bakoye bakaka. C'est pourquoi tu yebipe mama si. Alors, yo zali mwana salaka pas vers moboti. Ata moboti azamabe. Ata moboti azamabe. Ata moboti papa na yo to maman na yo salaki eloko moko esalaki yo mabe. Ko manifester yango te devant les gens. Pour ekobimisa oloko la mwana impoli. Mais or, peut-être que non, mon boti nda salaki mabe, mais yo, maîtrise zate obimisi yango na poisa. Cherche à entrer en contact avec ton papa Kofi, parle avec lui, ouvre ton cœur, parle avec lui, talisae mabe na malam. Et vous allez bien. Et vous allez bien, solo na papa na yo, bo sala surprise, na concert na ye le 13 juillet. C'est son anniversaire. Bobi Melae et vous salaye bien makasi. Et que zong sa pe esprit to mémoire. Au moment où tout soit salé mabe. Ata azobe tango ka. Mais na ba acte mususu et que zong sa bon moto wana. Parce que c'est un humain. Au-delà de tout, aza humain. À cause de la erreur, à cause de la boue, mais aza humain à cause zonga na raison. Alors tout l'andana nos interventions à Kofi par rapport il y a ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux na mokili mumba par rapport ya séparation na eto yem tazama betoni to landa yango et après ndeto kende sikoyo na batu oyo pe ba intervenir pour na relaxa ke Kofi nga sali mabe. Alors biso nyonso to kutana na barre des commentaires to commenter to pesa ba vie na biso par rapport ya badiri ya Kofi na par rapport ya badiri ya ba oyo nyonso ba intervenir pour la maman. N'oubliez pas de vous abonner massivement, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo et partagez. À savoir, nous sommes ouverts pour des publicités. Vous avez besoin de tolobela événement na yo, tolobela produit na omoko, ko hésiter contacter biso bureau ya Oki Media plus eza ouvert pour na koyamba ba appel nabino. Le numéro est affiché au bord de l'écran. On se retrouve au prochain numéro. God bless. M'appelle quand ils veulent, Papa na Didi, Papa na Del Pirlo, Saint James, Papa na Rocky, Minou, Manolo, Diego et Elvis. Oui, je suis le papa de ces enfants-là. Papa na Aristote, oui, je l'assume. Donc voilà, donc maintenant s'il y a des problèmes internes que je peux comprendre, ça ne regarde personne en dehors de la famille. Moi je leur dis, et je suis fier de le dire, droit dans les yeux, il n'y a pas un enfant à moi à qui j'ai fait mal. C'est ta perception. Peut-être qu'eux ont été blessés par des agissements que toi, tu t'en es pas rendu compte. Non, attends. Je peux avoir fait un acte dans la rue, dans un pays dont mon enfant n'a pas été fier. Ça, c'est une chose. Mais lui faire mal directement, comme vous dites quoi? Rien. Moi, on me reprochait de jamais me fâcher contre mes enfants, de ne jamais les engueuler. C'est le reproche qu'on me faisait. Donc voilà. Et moi, je ne sais pas lequel de mes enfants qui me doit un pardon. Je ne sais pas lequel. Donc je le dis ici publiquement, non, je n'ai jamais rien fait à un de mes enfants. Il y a peut-être une situation, par exemple le cas de Didi, sans filtre, parlons, c'est peut-être la séparation avec sa maman, le divorce. Peut-être qu'il a fâché. Mais je ne lui ai rien fait à elle, que les gens comprennent bien.
Je ne lui ai rien fait à elle. En tant qu'enfant de parents qui se sont séparés, en fait, souvent, je pense que les parents ont tendance à oublier que l'histoire que vous vivez, vous, les parents, vous vous dites, OK, moi, je vis une histoire avec la mère, je blesse peut-être la mère, mais je ne blesse pas les enfants. Mais à travers la manière dont on blesse la mère, l'enfant reçoit la blessure aussi. Bon, quand toi, tu es une femme, hein, Oui. mais quand ta femme te demande 10 fois, 20 fois, pour chaque querelle, pour chaque petite chose, ou même grande chose. Non, je veux divorcer. Elle te demande ça tout le temps. Et puis un jour, tu ne dis rien, tu ne réponds pas, tu t'éclipses. Sans tambour ni trompette, tu rases les murs, puis tu lui as fait mal. Sans filtre. C'est très important pour leur père, qui totalisera ce jour-là 70 ans, et que besoin na ezaliba la union so bazala tout autour na ye. Madame Minou, initiative aux yeux est très excellente. Mais le mal est profond. Les initiatives où il fallait écouter ou t'es pas naïoté. C'est très compliqué. Les hussards de famille, c'est très compliqué. Vous savez, la personne qui devrait normalement au salle lokwana, Esaïe Moko Papa Nabango. Parce que le mal est profond. Papa Nabango a blessé, oui. Bano Anape Bazana a blessure belé. C'est très complexe. C'est très compliqué. Maramama Bota Oyo, Maramwa Bana, surtout Bana, qui va se révolter contre Papa Nabango. Et de surcroît, aider de manière indirecte par leur mère. Ils ont la guerre, mo possible, sango. Voilà pourquoi ici j'interpelle même Bino ba maman. Peu importe ma problème nous sur le rose, na libala na bino na mibali na bino. Pardon. Pardon beaucoup de sarba na ba conflité. Même si vous allez me dire bon ba na ba na mike non. Maman. Soit gangeli moi na telemeli ya bimisili misu. Alors bino y problème ngala zala mona tata na bino et tali bino te. Vous devez aimer et respecter votre père. Les conflits que j'ai avec votre père. Oh, papa n'a pas salangato, ma bœuf, papa n'a pas salangato, problème, et talibinoté. Vous êtes des enfants. Vous devez aimer et respecter votre papa. Bokende, papa n'a pas. Mais de l'autre côté aussi, il y a l'ego. L'ego, je dirais, l'ego très surdimensionné de deux. Kofi Olomide aussi a cet ego. C'est à lui de faire ses pas. Mais l'ego qui est en lui, mais vous savez, Kofi souffre. Ce sont ses enfants. Moi, il y a quelques années avant, à un moment donné, Kofi a botabana mususu. Tellement c'était tout le temps. Gigiston, Del Pierlo. Moi, je pensais même qu'à un moment donné, Kofi n'avait pas d'autres enfants. Cet homme souffre. Mais le côté Kofi aussi joue. Le côté père aussi joue. C'est un peu difficile que papa ça la première pas. Peut-être même que, qui sait, peut-être qu'il a déjà eu à tenter, il a déjà tenté cette expérience, mais je n'ai aucune preuve. C'est à nous d'être très prudents tant que je vais vous dire une chose. Bana poto bakoki ko régner yo à vie. Pour bana wana ba botami baza à cheval entre Kinshasa na poto. Na mo ba genre na bango zamingi plus bana poto. Bana capacité ko régner yo à vie pardon. Pour na lem suma kamba mona. Pour na lem suma kambo yo sala. Tout ça la prudent tant tout ça na bana oyo. Aujourd'hui moi je pense que monsieur Kofi Olomide Ozana rôle moko ya makasi. Oza encore en vie. Ça c'est un conseil d'un jeune frère. Bunda sangisa bana na autant ozana bomoi. Bunda lukabana na autant ozana bomoi. Même atoko bima yuma ko se ridiculiser o mikitisi lukabana na yo. Sangisa bana na yo. Alors qu'oza en vie. Démarche au minois sali. Il y a démarche yonde fosala. Maman li apesi koza. Qui dit ça mon motema. Les gens vont dire, ça maman ali ate mutakangi bana, je comprends. Mais ça maman,
okoki ko convaincre bana wana na mutema ya maman uzanango. Quand vous voyez Minou faire cette démarche, ne pensez pas que ça vient de Minou seul. Peut-être, je pense, je dis, je ne confirme pas, le père est caché derrière. Je ne sais pas. Mais si c'est sa propre initiative, eh bien bravo. Mais je pense que ce n'est pas à elle de faire cela. C'est à vous, M. Kofi Olomide. C'est très compliqué. Hein? Je reviendrai là sur le sujet Yotoro Lobelango parce que il y a beaucoup de parents, beaucoup de papas qui souffrent aussi. Il y a beaucoup de mamans aussi, hein, mais là nous parlons d'un père. Mawada biso pasi na biso ba papa tolobaka. Biso ba africain bimara mingite. Oh moi na bat ba aussi. Vous balé mon makolela lela mais il y a aussi des parents qui souffrent. Peu importe ma bé à papango, peu importe ma kamunaye, il reste. Il reste le père. C'est dur. Bon, merci. C'était mon analyse, mais je reviendrai. Merci. Fongala commentaire s'il vous plaît. Fongala ba simaya ba tubazo finga na sewana. Fongala biso commentaire. Bande ko tapoter live nde. Voti kande tapotage te. Moi si oyo. Asibir makambe bele ndenge moi sino so siba mramna libala. Akangi mutema kei. Soka zaki basa ba musicien mususu. Mais si abimisa. Mais vient à la crise. Papa si mais ça la crise. Moi si oh toujours à garder honneur. Donc vous ne comprenez que moi si on garde honneur y a pas passé. A garder honneur. Ce qu'on va na kit on dit ko bimisa makambo oyo et les gars nda kona. Mais ça sonne pour na pas passé. Et ça sonne. Là besoin ba ke ali akutaka mama Godé na ndako. Na lobby obongo mama Rifa na ko manquer respect parce que Christophe Kazadi za na simalanga na ko manquer respect pour ça rappelle la quatre famille na bino. Na lobby boy. Mama Rifa oza tata mwasi moko za mabe mama Rifa. Yo bali mama Rifa makambo do sala so basali bana. Mama Rifa pona ngaka kombo no to tanga kombo no. Je te dois beaucoup de respect mama Rifa. Pona nino lingaka kaka kombo no weza. Mama Rifa ko za l'exemplaire te. Bande ko to tapoter live. Mama Rifa nako rené te tapoter to déjà des déclarations. To ko sauter un de ba sauter di saratola. Batu ya mingizile bazana kanda na biso. Bata papa sipe ba koteli mingizile ba koti na jenae. Mais ngana zo kufaka pona vieux papa si. Na lobi mama Rifa, s'il te plaît. Mais na yebite tata moi si oya biso oyo na yebite mama Rifa. Tala ndongo sala mama Rifa so ba biko sala mabe ba kosi. Non na fingo longo mabete. Tala mama Rifa, tala moi si kitoko nzoto mama Rifa, s'il te plaît. Ba lobi na komo na niveau mabete. Ozo kate toujours dans temps combat Christophe Kazadi. Mama Rifa, ozo l'exemplaire na banati. Mama Rifa, ozo papa, ozo tata moi sandenge nini mama Rifa. Ya solo makambo kasoke yé comme on est dans la carte. Mais mama Rifa, yo garda ka liya na ndako na oti. Legi Godé za na libala. Pano linka na loba. Mama Rifa, batna fungano peuple congolais misu. Mama Rifa ne baka seme kazan zela ya piutu. Na ora solo na kata TikTok ya solo mabe ba toucher Didi Stone tata de Didi Stone to vandi inane Didi Stone afinga ga mutute to kokoma mama Rifa na yebi to tata ndenge nini oza jaloux Didi Stone mwana oyo mo changer couche mwana na yo c'est ta fille mais o garada galia na ndako panda Godé azalaka na papa si yo ali azalaka na ndako ti yo o banda ko berger ali na ndako no mo yeba ka papa si azala mama Godé. Mama bananas. Mwana na bino mwasi wana. Ye wana. Mama bananas. O yeba ki azalaki na mama bananas na ndako. Bon, o garadaka liya na ndako no pona nini? Po bo malibala ya mama bananas. Bon poni bata bananas bazo condamner yo te. Fama condamner ne yo te. Yo ali azaki na problème te. Ali aza mwasi nyonso. Ndenge bolo bako baneko krake musique a Kofi. Biso ko bana mike to krake musique a Kofi. Ti lelo tozo krake vie rambo musique na ye. Bongo ali a krake te ndenge nini. Mama Rifa yo mto pese ki itinéraire. Akende na répétition. Akende kokutana na papa si. Mama Rifa la balingani na papa si. Ye nani comme ne nani Alia Alidor. Mais Mama Rifa bolingole e makasi. Yo mto berger Alidor na ndako na odi. Oyeba ki Godé za na ndako kunati. Mama Godé yo po kenda na okala na tout de respect je te dois. Pono lingi kombo no etanga makana makamba papa na biso papa si. Pourquoi nous comptons en briyema? Abesi mama Alia azala chanteuse de sikanini. Boye bisa biso musala nini Alia banda ko sala ate ko linga mobali ya kolo musala wana. Boye bisa biso. Bolo bapo bolingi to sopa na to ko sopa. Boye bisa biso. Moi so oya vande pa Mama Rifa.
Mama Rifa solaka même pas na mama Godé na ndako, mama bananas. Mama Rifa yebaki ka yana ye azala moi c'est pas na ye. Mama Rifa ne mutazama be. Puis cause ya libala ya lia. Eza Mama Rifa mutasala libala wana. Si mama Godé bimana ndako, Mama Rifa zala ko courant, ba seme ki balinga ki alia. Binosko bolinga ka lia sa ndenge. Mama Rifa linga ki alia, tia garda ki alia na ndako na ye. Azo fanda na lia na ndako na ye. Amona ki mama Godé pamba mama bananas. Siko likamunini, Mama Rifa mutasala libala oyo. Chi, moi si pe ali apa bundi na makasi na ye, mama la Godé koki na ete. A koki na ete avant 27 ans na mobile na libala te. Akiye tie poa. Siko ndako ngo na lobby Lek siko ali ya ndako ya Montfleury. Ndako ne zalaka vidi. Ali anda ya zo biloko ya mama ya Godé bandi ko chongo libanda bengani Godé te. Ndako zalaka vidi. Terrain zalaka vidi. Didi stona bota malibanda, abota mana classe, abota mana école. Aza mwana Didi Olomide. Ba bota yeb to yebe ba musicien na biso, baza bata mobulu ba bota ka bane belé. To yebit. To ba musicien ba congolais baza bata mobulu. Bon mama Godé te afanda ki na ndako yeba ki teke Kofi aza na benga kutu. Papa ko porter nga pe plainte te Kofi na solo ba peka ka bien na otaka kombo ne zo bi ma papa. To samba ka pas juge yango pe kaka. Papa si, ayeba ki teke papa si azalaki musicien. Ayeba ki papa si azalaki musicien. Bongo avant Godé vana na ndako na baso papa si bima na bango. Bongo ye Godé azaka mbanda ba danseuse te. Godé pas azaka mbanda ba danseuse. À l'époque ba danseuse ya kala na za poso tanga ba kombo na bango te. Mais ça bongo monde za bongo siko condamné bozo condamné mama lia na nini. Po ya sali nini. Akenda ko zo mobali moko na restaurant moko akenda ko sala aka beti kolo restaurant na patron beti mosinzo. To solo la ko yaya. Ndi bozo confondre ndi bozo beta bo sala bo pignon na bino biente na lobby alia akenda ko zo mobile moko ndo sala na restaurant abeti mosinzo ayeba kina mwasi na ye bo yebisa biso bongo mama Godé Mama Rifa ayeba ki mama Godé sana ndaku avandi salia na ndaku ne poani po ba musicien baza bongo ba basaka na ba basi ebele ba musicien baza bongo le ali akena Montfleury Godé satika ka libala kei ali akoti na ndaku confia confirmer alia na lobby ananas oza mwana Kofi oza mwana ya papa si ananas sala attention na makamba ba mikolo biso to lingaka to boma moto yo zo ko kota na kati ya moto po pelisa moto ananas fais très attention pendant ko bimisa tous les chansons oyo papa si abwaka Didi Stone ananasi bayembelo nzembulo na 2025 Remis inde ya nzembulo na 2025 mais ananas bino bolingi kimiete yo ko pekisa be papa si makamba zo sala ananas bolingi kimiete olingo comparer na Didi Stone. Tu veux comparer avec Didi Stone ou bien yo foya osala kenan o chaluanga na sa yaya nanasi papa boyete Didi azale kinanga papa donc kondak mo bimbezanga conseil muto ko pesa conseil kuna zate mingi zile déjà ayana misala mabela kata ndaku wana donc muto ko pesa conseil azate ba congolais moi si ali na kata mo frère kuta ngoza video vanda ayanga zonde biloka mutu na kata ndoko boka libala mama Godé ki maka libala simbita koki ko supporter chokité ba koki bombanda na ba danseuse té pondere bazana ba danseuse bazaka bambanda mama Godé tanga époque ba danseuse nyoso bazaka l'époque wana ka bambanda mama Godé ya bozo tseka nika mama Godé bambanda mama Godé koka kité mama ali yakuta supporter kina bambanda soka ye potala botika ba bordir ezali selo bino kaka mama ali ya soka ye poto bambanda ba danseuse ba ko remplacer na chambre na ye ya a supporter be mingite likamine si la raté yobe mitendo salini voilà. J'aurais appris que Didi Stone na papa na ye ba uti ko beba na téléphone mais na ba dernière nouvelle na zaki nango na yebi que vient na ngai Kofi Olomide azalaka susu na numéro ya Didi Stone te ba bloquer qui est de partout mais ndenge na yokeli yango na landeli yango je crois yango na Didi Stone lobby a komenaki biso makambo o biso stomoni na réseaux sociaux na ye akolo makambo ko ezali malamu te vis-à-vis ya une fille à son père ou bien un enfant à son papa ou bien à ses parents
problème est le cas. On a comme comprendre que les problèmes est cause à la vie. Parce que nengi, moi, on a biso serre, on a biso commis awa. Bon, comprendre que il y a vraiment un grand souci. Et na commis ko banga. Au moni, et caro et commis ko ya entre papa na mwana na e. Et commis ko kendepe, bateau, batikali sou ko solate, ou mususu peut-être to yebite. Pour conflit, monsieur, comme à vie. Ils ont battu na mokili yo. Parents moko kendaki mais batikala sou ko sololate bazali et les villes options nenga comme ok na Diddy Stone sur hôtel makambo o Diddy Stone a commis awa c'est-à-dire Diddy Stone il est vraiment souffrant de son intérieur mutu moko azali ko luka kimia azo construire du paix mais malgré ça côté mususu balingi yango te. En tant que parent, si tu es responsable, autant que cri oyo Diddy Stone a commis, faut commencer à se poser des questions. Va confirmer monsieur comme éternité. C'est-à-dire moi nandenga zawana asa souci pendant a commis neta commis la tina sou ya papa te donc asa musika na ngai. Le boss dit David Mangaya oya maman na Sofani ti. Japonais ka suku cour suprême. Batabongo baza. Akomona ke papa, maman, ou bien ndeko. Akoma musika na yaza sou na tina na ete. Pourquoi? Parce qu'il a accumulé ba problème de trop. Abi, ça y est, c'est fini. Ça suffit boye. Moutina mouta zo kwena. So bolani ba makambo Diddy Stone akomi awa. Mais ce qu'on le problème est awa. Le vieux so Koffi Olomide atikala ko maîtriser succès. Le vieux maîtriser succès. Vinanga Deve Kazai, Batista Mendes, na Berlin Bundes, Marité Voloko. Vieux maîtriser succès. Vieux succès et joyeux moutou. Vieux succès comme ça et comme ça Paulette. Yango moni tango même aye na musique yango, tango kaka ju succès à respecter les sous mutute. Même na ba mbiaka oya kutaki na kati ya industrie musicale wana, alinge ko piétiner bango. Parce qu'il y a qu'on maîtriser succès. Bata bon bazali. Ou ba ko maîtriser succès na mutu na ya tie ngai, akomi bongai oyo. Je crois que je bon mapena, le vient na biso mo pao nde yango wana. Bata bongo bazalaka. Na mutu na zo ba ke ngana akofi. Abusa nike na mukili oyo to tambula na principe. Ba principe na mukili oyo ezali. Les vieux loko pene comment déranger mingi yangwana. Bon mona ke muta bongo même na kati ya famille akomi ko sala pena ke ngana akofi ngai azobosa ke babiro mususu okosa yango libanda mais batumso ya memango tina kati ya ba famille na bango bongai oyo yani mbembe emanto moto na nzambe oui pega china London batuwana baza o memaka bamonaka succès akomi na succès akomi na bepolette alingisu ni ko respecter batu ni ko banga moto akomi ko piétiner ko nyata batu bamema batu bisu baza memango tina kati ya ba famille oyo bango omona ke même na kati ya famille